vanité, de vanité. Famille Mbala, pe mama, bébé Mbala, bazali na mawa, ya koyebisa, baninga pe baye banina bango, liwa, ya sœur, tante, pe mama, na kombo ya mama Elisabeth Ntsamba Mbala, oyo atikaki biso depuis le 10 mai 2025, na mboka Angola, suite à une courte période ya maladie, na yango, programme esalami boye. Vendredi 23 mai 2025, veuillez montuaire na salle Mama Losako, oyo ezwami na avenue Kasavubu, référence Prince Kasavubu, direction Lubumbashi. Nde samedi 24 mai 2025, enterrement ekosalama na mboka Angola. Nde famille oyo eza na Kinshasa bakozala kaka na même salle Mama Losako pe accompagné na bain de consolation. Communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki Mama Elisabeth Ntsamba Mbala pema na kimia mama.